الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. À tous les musulmans qui nous suivent, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à tous les chrétiens, shalom. Nous remercions l'Éternel, Maître de l'univers, celui qui a fait qu'aujourd'hui nous soyons là, de passer cette émission, ce magazine religieux, islamique sur les ondes de cette chaîne. Sans lui, donc cette émission n'aura pas existé. Sans lui, cette émission ce magazine n'aura pas un sens chez vous. Je salue l'imam, je donne l'occasion à l'imam de vous saluer, de saluer tous les musulmans qui nous suivent en ce moment. Le monsieur Bilan, l'imam Bezara Lokota Mibale, on a Lingala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وبعد. أيها المشاهدين الكرام، أحييكم بتحيات آل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى مسيحيين صباح الخير أو مساء النور. سمعكم الله سبحانه وتعالى كسنگ يا الله atakimia na ye na boboto na likolo ya prophète na biso ya suka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesi bandeko nyonso ya Islam o baza kotala biso na canal Kin mbote oya bata paradiso o tolobaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Epai ya batu o baza na libanda ya Islam nde tosala dama oyo pour comprendre l'Islam, bambrasser l'Islam, ce que monsieur si bango na pokwa pesi bango bonsoir inshallah, so ba otala ngona tongo. Bonjour. Je remercie aussi tous les confrères présents, ceux qui sont dans l'ombre, les euros dans l'ombre, ceux qui travaillent pour la rédaction de cette émission. Nous avons Hussein, Rodi à la caméra, et à la supervision de la technique, nous avons Mike. Je remercie ceux qui ne se lassent de nous envoyer un SMS et suggestions pour que nous puissions améliorer cette émission. Tout celui qui a contribué de près ou de loin à cette émission. Parce que vous posez des questions, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? C'est ça la question que vous posez. Imam, Batouazé, Kometuna, Nini, Oyo, Tokobe, Mokolmalelo, Malbapa, Nayo, Oebisa, Tem Ninito, Maini, Bombeli, les sons. Pour na biso ya ofele lokola tuza kolobela tawhid bomoko Allah subhanahu wa ta'ala. Lelo tokotala babu o eza kolba maja bizabah li ghayri la kosasa en dehors ya Allah subhanahu wa ta'ala nde tokomeka kolobela lelo ya ngwana inshallah nde tokotala buku ya Nzambe santo na surate An'am dinga Allah subhanahu wa ta'ala zako ibisa na biso bande 11 billahi shaitan rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. na aya wana sasa 62 63 inshallah. Alors bina kata aya oyo kul loba Muhammad sallallahu alaihi wasallam aloba alwe paya banani epaya ba mushirikini ba keme tekniko to mesane na yango awa batoyo na mabondeli na bango basangisaka Allah subhanahu wa ta'ala o ba ko sangisa ala sima ya koyeba keno ala keli bango
mais adoration na bango baboyi kopesa yango mpe Allah subhanahu wa ta'ala. Nde nzambe aza koyebisa na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayebisa na bato wana qul inna salati ya solo swala oyo ezali deuxième pilier ya islam eza mpe très vaste makambo ya swala tokolobelaka yango inshallah bandeko islam mais toza na kote ya tawhidi nanu awa wa nuski nde esika teme oyo tozali awa bokosasa okosalaka nyama na yo olingi osala yango sacrifice lokola tozokutana mpe na mokolo ya Eid al-Adha moto akoboma nyama na ye mpo na nani nde esengi na biso yango ezalaka mpo na Allah subhanahu wa ta'ala mpe esengi na biso toyeba wal vi oyo toza kovivre ifa eza kaka mpo na Allah subhanahu wa ta'ala ndenge bayike ebele baza kokanisa na mokili toyeka apamba te to na mokili toyaki awa tokumisa Allah subhanahu wa ta'ala nde esengi na biso toyeba yango wal mamati mpe liwa oyo bato misusu bapesa yango faute epai ya Adamu lokola Adamu aliaki mbuma nde tokoma kokufa soki Adamu aliaki mbuma te tongai tokufa te tozali lokuta Allah subhanahu wa ta'ala si akelaki liwa ezalaki na liboso ya Adamu aya na katikati ya mokili soki tondimi ndenge bango bawasala kalki na bango wana tolia Adamu alia mbuma te biso tozo na katikati ya mokili tobotamaka tokufaka te me planète inge tonda menzamba chaki liwa bamisusu bakindaka bamisusu bayaka nde senge na misima ayebake no vina ye oaza na katikati ya mokili abo eza pamba te ifasala adoration aza na imani oyo kumimena katikati ya liwa imani bila asali foi na ye eza na foi penza ya bonzambe asali misala na ye oyo ya malamu polobi a regrette te tango liwa ekoya kokutaka ye ifale na sala boye te tango oza na katikati ya bomoi ifa oyebake no yo okotikaka mokili oyo okokufaka ndenge bato ebele basala désordre na katikati ya mokili nde nzambe azokisa prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayebisa bamushirikini wana ya Maka oyo baza kobondela en dehors ya Allah subhanahu wa ta'ala mpe biso mpe toye awa koyebisa bandeko na biso baoyo baza kobondela Yesu Masiya en dehors ya Allah subhanahu wa ta'ala bamisusu baza kobondela tata bamisusu babelima bamisusu babokoko eza ebele na katikati ya mboka na biso nde nzambe aza koyebisa na biso lillahi rabbil alamin adoration kosasa nyama esengeli vie oza na yango naliwa lillahi rabbil alamin ezaka mpona Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire quoi ndeko islam obongisa adoration na yo eza na ikhlas sans idolâtrie moko ekota na katikati na yango okeba ata shirki moko ya muke chrétien ko tuna shirki yango nini akima kosangisa nzambe na kati ya koboma nyama na ye aboma yango mpona Allah subhanahu wa ta'ala. Nde Allah subhanahu wa ta'ala akotina katikati ya verset wana la sharika Allahu la wana eza ya nafi nzambe aza koboya la sharika la kuasosie yete na kati ya mabondeli ezate oyebi Yesu Masiya otia Yesu Masiya na place ya nzambe te. Yesu Masiya place na ye ezali prophète o nzambe atindaki pona bana Israël non pona biso ba Kongoli nde nzambe aza ko la sharika la kotia pe anjite na kati ya zikiri na kati ya dua na yo pe kotia te koko singaloketo noko azala comme oyena za kobatela yo na katikati makambo utali adoration ezali vaste la sharika Allah wa bizalika na boyende nzambe aza ko recommander na prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam azala musulman ya liboso musulman liboso ndenge nini na kati ya umati oyo ndenge prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaki ndene messager oyo aza comme premier musulman na umati oyo mais azali premier musulman te na katikati ya mokili parce que ba prophète balekaki liboso na ye bango pe bazalaki ba musulman lokola Yesu Masiya azalaki musulman Musa Abraham ba David ba Noh bango nyonso wana bazalaki ba musulman nde babondela kaka nzambe moko basangisaki na kati ya adoration te na avant que vous connaissiez ce jeune imam na mokiti pa ya mama Karina mama Sara bazana komi alimete na kingaba na ebite soki na anticiper to nini po na monde na motema batuni ya rapport
naam na ba sacrifice obona mutu mususu abomi nyama naam abomi tay bwele naam ke akingaka bola azoko usala ngo peut-être pour battre ba muna yi na quartier na vandi ngande na pesa ka adu panda ina muska du panza msuna na quartier wana mna kaida bomma ka bangombe asali na neti kingai naam soki asalamu na riya odobe riya sheikh asrar anga idolâtrie oya muke ezobimiso na katikati ya mila islam te oza musulman mais eza kosani ibada na yona endima mate pe côté shirk côté riya nde senge na musulman akima parce que banganza musuba ke plus loin babi ata riya ezalika shirki de okima tango olingi okaba donc la feti ekozala mardi inshallah oya idil adha o musulman alambi abomi ngombe na ye abomi taba na ye soki pona mokili emuna ki ya sali don akaboli balabala mobimba nde akozali futa te pa nzambe na mokola suka et c'est pour cela le col ezali adoration c'est la kaka pona Allah liwaji ila obongisa nia na yo tango osala ka swala osala ngote pona mutu swala pesa ibada ko sasa nyama pe oya mokolo wana eza ibada ifeza kaka pona Allah subhanahu wa ta'ala naam matundi okoki okonte peut-être mona pozaki eyano mutuna batuna kidogo problème ezate yango toza koyebisa bato nyonso abo ndenge toza kopusana mokolo ya adha wana toyena mateya oyo boye parce que bamosusu baza kokanisa kosasa nyama eza kaka pamba kaka boye yango ezali adoration nzambe asangisi yango so na verset mosusu na swala na kosasa pa ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam surat Kawthar faswali lirabbika wanhar faswali osala swala na yo pona nani pona Allah subhanahu wa ta'ala wanhar pe osasa pe kaka pona Allah subhanahu wa ta'ala ne sengi na musulman abatela ibada oya kosasa ebele baza koboma yango pona ba elima pona ba esprit awokena katikati ya cimetière soit lokola famille komi kokoso papa totongela o tombe te na cimetière aboye ozana kanda na biso nde tosali sacrifice oyo nyama oyo toyeko tikilo papa ozana kanda na biso te so tozimbongo tokotongela kaburu te wanzali shirk epekisami na moto asala ba biloko wana katikati ya islam naam habité ce qui au point de vue escamoté tous en ndeko Gérald Yanganda Soumana na commune ya Lingwala na Wiliri oyo atindi atuni intérêt nini na moto yo akati na galité arrogance c'était ko la kisabatube akati pona est-ce qu'il y a okataka pona ba musulman peut-être babola kaka musulman to pe ko pesa ba tususu esiza mabe na msoko zali oyo adhiya oyo ya tabaski oyo boye asasi nyama naye po ezali ibada pona Allah subhanahu wa ta'ala ifaka bolango ndenge banganga nzemu subake na biteni misatu eteni moko aye moko na famille naye eteni musu asali mwa cadeau pa ba voisin eteni mususu apesi yango ba fukara position banganga nzemu mususu fukara ba pauvre bato bazangi bato ya pasi de sengeli pa na ye moko alia mukolo wana na o baza musulman na baza musulman mais o aza musulman o ezali okipete na entourage na ya sana ngwana soki ba musulman bazate baza ba ahli kitab ba chrétien apesi bango de bango baza ba jirani na ye soki ba musulman bazali aula ya pasi po yosenga na musulman nyonso yepe asala makasi asasa poza ibada o dia adhe esengeli te na biso to sala ka swala to boyi ko sasa pe banyama ngo sengeli na biso to ba ko sasa nde législateur a chaki 300 d'espèces ba nyama ko sasa ifa ibili chameau soko chameau ezate bakara ezate chat la famille ba mouton ndo oyo banyama oyo okosala ngo comme ibada ola ko sala pona Allah subhanahu wa ta'ala mais ko boma soso wenzali damas oyo za kolia nzambe ko ma sacrifice wana te mukolo wana adha oyo za mardi on est to bengaka fête ya tabaski mais jour wana ko sosana mais le constat que moi je fais il y a plus ba paya
les étrangers ouest africains, les Indo-Pakistanais, Congolais, mingi. Pesa ka sacrifice wana vraiment. Nde yango wana toza koleka pona kote ya bandeko na biso. Misusu baza na mbongo me bayebi bayebi ya oyo komela bango te. Bakanisi kaka Islam ezaka na makambo mitano kaka oyo tebi 5 piliers de l'Islam. Bamsu balongola kuna ba 5 piliers ngotira peut-être moko pa maswala. Zakat bapesa zakat te. Hajj bakendaka hajj te. Misusu zakat na siya apela kansia mite raison ya commencer na maladie malade. Ba misusu kutu bapeka zakat na bongo alongo na mosquée akepema même na l'église. Apesi moi si na moi c'est que na l'église. Tu vois apesi zakat te apesi peut-être ba homone apesi moi ba swadaka. Apesi swadaka apesi negona swadaka mais zakat ndenge ezana terme ya biso ba terme ta sharia esengi na musulman o azana capacité zakat le mal to ebenga kayango na bato abokola banyama 3 sortes peka ka banyama abokola ka chameau abokola ngombe abokola ka na bantaba nde bato wana bakomisa baza soko nombre wana ekoki tokoyaka na mateme lelo toza focaliser awana na makambo ya kosasa bato ebele na ba musulman au moins na kosenga pe dua ya wana kosololo prière yango yelanga intaba taba pe sans tache et à la couleur pembe soit ya noir pour asasa yango na kombo ya djinn mais malgré aza kolbala ilaha illallah mais asasa yango pona bokoko des amabende comme musulman eza parmi bakaba irzunub bamasumu ya minene ndenge ali ibn abi talib radiyallahu anhu abi hadathani rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimati awana bi lana la man dhahaba li ghayri la na hadith wana ali radiyallahu anhu koloba prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 mots na 4 mots wana ya liboso bi la ana soko yoki hadith ya prophète soit verset al-Qur'an karim ezako bana la ana ça veut dire malédiction et koti péché moko ya minene bakaba irsono oyo ekolimbisa makate kaka na nzela ataoba soko ba musulman basa ba pratique na pays bazali ebele ba nganga musulman o ba BBC réputation ya islam soko munga kota islam ningomba ya banganga bazana bato baza ko témoigner ba faire basalela bango yango ba misusu soto lexi ba on TV abo ba kimi sana bato kula émission obo mais imam wana asala ngai dua boy imam wana senga ngai boy donc ba BBC réputation ya din islam c'est comme si ils allaient ngomba ya petit moyenne entreprise qui ba dua ba musala aja pano wana keno yaka pananga nyoso zali yango ka so aller salatu wassalam abi la anallah mutu wana za déjà maudit cela veut dire miséricorde ya Allah ikokitela ka mutu wana te azandenge moko na shaitan onzamba longola ki mawana ele kolo nae déjà très grave na bandeko ba congolais o mate ya tauhid ba mosquée belé ba ote ya ngote nde kokoso zabiso na mboka abika azan musulman bate makambo to za koloba nde rasul la anallah bato wana bazana laana bazana malédiction yango to za ko banga laana ekitana katika mboka na biso man dhahaba hadi ghayri la bato baza ko sasa nyama na bango andere ya Allah subhanahu wa ta'ala ingo bandere nini okomona moto akati nyama nae aza musulman na kombo ya jinn pe ba jinn na kaka ba kombo ba chinois ba chamorochin ba karochin ba kakochin ba kombo ka ba jinn ngo bango ba ba kombo wana auta sasi pona ye so la musulman te pona elima pona kiso ya mbongo lem soazo il fasse la sacrifice pour eux très grave et comme na sacrifice ya batu mais oui batu comme ko sacrifier na batu soko te boye moyen te atana ndenge ki bondoki ya solo wana isa ya solo alwa ki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sakate tanza ko yibisa na biso ki bondoki za ya solo al ain al haqa solo ba ngo mingi ndi rasul sa aksar ya mutuna bihazi ummat bil ain kombe ya batu bakena katikati ya mboka cause sababul ain puis rasul appelle plus loin law kana shani sabqa soko de loko mo anticiper qada la sabaqtabul ain ki bondoki ngi précédé bato belé ndi ya wana a to kebisa lokola ki bondoki wana ezana katika Tesla mais iko salaka na permission Allah subhanahu wa ta'ala et de koloba te que imam yoka
le bateau que ça n'a pas de ça na batu oh il baza ba musulman oui biso na foi islam to bi que la sorcellerie ezali na kati ya foi islam nazo bana kona ndenge wana na foi na biso islam la sorcellerie ezali kibondo kezali na foi na biso islam autre est musulman za ndokite za musulman za bandoki aza musulman il est chor bazali na katikati ya ba imam baza ba chor na katikati ya islam de ya mwana esenge na biso to keba bato basa ba sacrifier l'iraire là pour aza poste moko boy akanga biwana ya longwa kati abusaka ba sacrifice non na kombo ya Allah subhanahu wa ta'ala bato bazana malédiction moko ya grave oyo soko bakufi na etawana kaka mokola suka bakena katikati ya lifelo ndi ya mwana tuzo ko interpeller bande ko na biso oyo bazana souci ya paradis bakota paradis na mokola suka wala na cinéma oya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakina yango mais imam limbisa muke olimbisa na so mona dérangeau na so sema ba olobate na nazana motuna moko mama moko pe azali kotuna awa ala mulandi na so munene mazali chrétienne ye azana lingwala mama Claudia Nzita na pesi mbote pazali mukolo wana bandaki malamu te sikoyo yozo ba batu wana kaka batu wana bango nde bazo résoudre ba problème ya batu bazo za mongo ba difficulté yo opesa ki précision beta wisiko soki mutu azana problème naam mutu asingeli asara nini est-ce que kaka ezandi ba imamu ba mualimu to question na yo kozongela ngomba mingi na monsieur Bele abo to koyaka na tonto kuma côté ba doua ndingo za koloba wana est-ce que po mutu wana osa kolanda biso asenga nzambe ifa mona kaka imam elikia na ipa ya mutu akine pa yemo tomba maboko ne pa Allah subhanahu wa ta'ala nzambe ko répondre ye ndinga hadith ya prophète Muhammad tuzo koloba chaque fois abo nzambe za ko bisa hadith ya prophète nzambe soni pa ya nzambe zali soni ki muumbu na ye atombola maboko na ye nzambe apesa eloko moko te ye mutu aza ba difficulté c'est que ye moko ayebi aza musika na Allah subhanahu wa ta'ala mwen nzambe ayamba duwa na ye izate po hadisi ko yaka ja inna la yakbal ila tayyiban nzambe azali tayyiba azali malamu ayamba kaka makambo ya bata malamu lokola ye ayebi aza mutu ya mabe azali mbongo ya riba mbongo ekotama apesa $10 tosala $30 basaka misala kata mboka na biso bato na base belé bazo mbongo ya nzela ya mabe bapese bato mbongo boye lokola fete ya ba moto ezabon somba bataba autant opesa ba musulman ya osomba ndambu soit ya bakisi na prix ba milekeli wana ezambongo ya riche ya mabe mutu wana so atomna bo pa nzamba andimate de batu wana bango bayi batambola kansela ya mabe imam sengela ngai duwa yemo kwa yebi mais mutu ayebi atambola kansela ya semba akotombola maboko ne pa Allah subhanahu wa ta'ala yeso mona imam akepana na sengela yetu imam oya solo nde na kaba imam ba mushiriki o bazana kata mboka na biso abo ezaba misaba imam na bino wana ayaka pana ngai na sengela duwa mais bayi mutu wana mushiriki maza imam ateya kana mosquée mais soko yindelie akepa ya mushiriki wana ndemo lelo batebe ya bote ya tauhid soko ba imam baliki bate ya tauhid ba mushiriki ba otanga ba kombo na bango kingani wana azoba ba opana ngai olibotanga komona bango olibotanga komona bango bango moko bayebi na kanisi ngo tangu biso saka badawa o babi mais imam yeso lo bo kingani soko para sala ka boiti do awa tozana kokoso na kati ya mboka na biso ifito soko to mboka o ebonga ezaka pona so musulman na ba ahli kitab na ba chrétien de dans autres za koleka to bongsona côté na biso musulman ndenge critique ba tebele baza kolba che to kotana côté muke to boité quoi c'est côté ba est-ce que mon chrétien est-ce que normalement na islam aussi reconnaître le qu'on a christianisme est-ce que yemo ko na Isa bin Mariam atika kilo ko wana so bi pa musulman to bi ningo se répondre wana si bango vraiment bazoko bawo sambela bilo samba solo Isa alayhi salatu wassalam tant za kolba amakambu ya Jésus Christ to ko zabiso nde ba sponsor bato bazan souci ya danwa bato ba vérité sur Jésus Christ de Nazareth eza émission photo banda yango
bandana mama na yete bandana mama ya Marie ndenge Maria yaki na ndenge Jésus-Christ ayaki kota nango na katikati ya mission oyoboy nde bato baza na possibilité biso possibilité na biso chaque fois toza koloba nde esa muke o baza ko soutenir pe biso nzambe azongisela bango ya mingi tous les bato wana mais na biso na katikati ya Islam position ya Jésus-Christ de Nazareth oyo habitué musulman Jésus-Christ musulman teki tawhid ayaki pona biso ba congolais te ayaki pona bana Israël Quran eza koloba yango na sourate Safa inshallah tatu kokota kuna to kopanza ayaki pona bana Israël pona biso ba congolais te peine à reprendre sous la fois passé mon lobage na comment oui comment tango ya na démission hébreu o et tu vas égyptien na ba Congo beso ba changer ba comme si Yesu ya langini Yesu ya langini de nyoso wana ezaka ka lokuta oyo ye na katikati ya mboka na biso mingi toza ba mboka o batamayeli mboka na biso batamayeli basali mais mingi bongo na bango e banda kosala mayelo ala pesi bango e banda kosala po musu ba koloba ke non umoni biso bible o biso Coran mais makambo ya nzambe mususu eza dalila akili eza bongo ya mutu ko sala so nzambe alala ki pongi ezo simba te nzambe alala ta pongi ata mokolo moto nzambe alala pongi matondima nakanisi bandeko bamizima va comprendre l'importance ya jour wa sacrifice wana po bato mingi surtout les congolais banéglijaka sacrifice wana nanina tuna susu motu na motu en rapport est-ce que sacrifice wana basalaka mokolo wana eza na kokanisa histoire nini esalamaki na monde to na histoire ya makambo etali biyamba to religion dans la makambo tali ba religion moko islam din otwa din ina din na la in l'islam din ya solo pa Allah le din islam on zamo ça c'est agréé l'événement o le kaki mokolo wana ezebele o tuza koloba mikolo o mikolo ya Arafa na mokolo le 10 ya Nahar o ya kosasa puis rotuna basingaki ba igori basasa nani o yebani alive libaka mutuka ka bongo nae andi mate ezaki Ismaïl au moins na elboso ya Abraham alayhi masalatu wassalam alayhi kimanze de para bango somi balé de mwana oyo bayaki po basasa tamba komaki na mina nde Abraham alayhi salatu wassalam nda ko yesa mwana ngana loti na ndoto na manami nda ko sasa yo nde abisi papa na ye sala ndenge nzamu za ko recommander na yo mokola suka mona ngapa ngi mapere ba patient Abraham ayene sika wana ya mina asasa mwana na ye nzambe asali ke non mbeli ekotate nde ange ayisiko na ibwele na meme nde sina ibada na yango na ange nde sikoyo aye na meme kana na meme sikoyo elongwe na place wana ya Ismaïl nde oto sala mokolo wana pona kosasa meme o ange yaki na o ezana katikati ya événement o ya mokolo wana ya Yom Nahari o singina mizima tu asomba taba aluka ataya kodefa somba taba po apokisa ibada surtout na yo moto ke haji te Rasul alayhi salatu wassalam ndingo za koloba mokolo wana Rasul asasaki asombaka 100 chameaux si 100 chameaux o Rasul asombaki na mbongo naye abomaki 63 chameaux ye mwazo kata yango pe 63 wana ekokaki na mbula naye na katikati ya bomoyi o Rasul asena na katikati ya bomoyi pena haji wan o Rasul atelemaki adako yebisa biso la anli nadako yebisa bino peut-être na kozate na katikati ya bomoyi o haji nanga ya suka donc Rasul alayhi salatu wassalam ayaki na événement ya makasi o lelo na actualité ya kati ya mboka na biso eza ko déranger bato nde islam etika ke eloko moko te lelo bato ebele aboye kokoso iye yaba tribu na biso yaba makambo na biso to na katikati na yango to uti wapi nde mokona Rasul alayhi saki biso nyonso koloko mina adam biso nyonso to uti pa ya adam wal adam na turab adam auti na mabele la farq différence zalité baina anchami wal arabi entre arabe na non arabe bokesi nezalité kaka na moteur abangi Allah subhanahu wa ta'ala complexe ezalité la complexe ya mundele o mundele azali kolonza mabete complexe ezate biso tout a même peu d'égalité
kaka moto o abangi Allah subhanahu wa ta'ala ndenge aya eye na surat Hujurat malgré ce nabi sote ya ayuha nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'araf inna akramakum inda Allah atqakum de ala bindengo wana ya ayuha nas soko nzamba bengi ya ayuha lasina aman azoba pona ba croyant mais bengi batu nyonso ya mokini ozala tribunini ozala ya ayuha nas inna khalaqnakum ngaini nzambe na kelibino min zakari wa unsa mwasi na mobali nzambe nde akeli biso de sengeli pato na complexe ya boyi tout pas ya Adam mais nzamba 6 azali le plus meilleur pe avant de koma kunda nzamba cheba tribu ba nation ndenge ministre ke aboy ozana takwande aza likole pe Allah subhanahu wa ta'ala na crainte ya Allah de nzambe nde matisi mingi na katikati ya bato imam papoli makambe belina ba congolité na kati et monsieur esigia wa des politique peut-être qu'il na kati ya kati ba show ba cheka ba état ba nation na ba tribu ba continuer sika na bango tokoyaka nango inshallah nzala pesa biso ka to alquran karim ekoka nyonso prochainement ni atapena ngo sujet wana monsieur Sil awa na moni kuna usena otalanga na pesi ndeko nanga Roger Chadari bana lingwala mama Kodanzita papa Gérald Yanganda Somana Moussa Mabo na avenue du commerce Moussa Mayobo pe na bo sanitaire mais c'est pas imoko pe imam Abdul Karim Abdullah mama imam Abdullah Hakim na kanti vi mayuku mbala moko donc yende et puis na remercier na bo sanité ba konzi oyo surtout na bo santé la grande dame maman Mokonzi Eve Bazaiba nazo se merci mingi équipe technique nous surtout na bengi no merci mingi na caméra Rodi et puis na bo santé ndeko nanga au scène ils a supervisé ils a dirigé par Mike na kanisi de kutani semaine prochaine à tous les musulmans assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à tous les chrétiens shalom wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wad-duhi wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali وللآخرة خير لك من الأولي ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث